Surtout Nzela. Gouvernement congolais sunga biso ka po ebongisa banzela eza mabe makasi bamai vraiment donc banzela bukani vraiment difficulté liboso na kutana na ngone tinga ezaka tracasserie ya ba policier elekana makasi otelema bien te bakangaka ozana permis te bakangaka bango ezaka so bakutio na re atozana nyonso ifoka bakanga yo mutatangi me musala ezate yango na musala oyo yango ne ekoma osunga biso mais elo to senga na bakonzi bakipe biso toza ba responsable mo bateta biso ndiye ba voyu ondiye batu basanga tina ba difficulté o to kutana nango ndeko eza ke premièrement tracasserie ezana na musala na kopio tozo sala donc tozo comprendre te mutu nyonso atie misu na ngambo ya transport do tozo kokate loko oyo na constate na ville ya Kinshasa so okumba moto biloko ezongisaka bana moto na simezaka mibale Masanga na Kindumba mais soki makambo wana bana moto ba éviter yango donc basa makambo minene koleka na batu musu ba travailler na ministère na gouvernement na senga eloko te po batu to senga bazwa solution te o ba moni ba sala ba tane ti place au Victoire Maeza et à place minene na centre ville place ko za maibo ba réalité onyoso donc na senga na gouvernement eloko te o ba moni ba sala basali o ba sala te basala te donc to senga ba konzi ba tia biso kimia na musala o to sala lokana ba misala ya malonga ezate batika biso to travailler et ça biso kitoko makasi na place ke ba bongisela biso banjelo za kiliboso bazo tonga oyo ya kala oyo mnanu te basisi ya liboso banjeleza na ya kokufa mois de décembre bozo kanga batu papa ata na totokolo bapete ata kotokolo bate ba considérer biso lokoya ba imboka te meto za ba imboka na likambo ba difficulté oyo ngana kolo bana ba konsamboka ezaka biloko moko swati mibale likambo liboso eza nini bakonzi bazozoa ba militaire oyo babundaka na zamba batie bango na kati ya bato po ba réglementer nzela eloko wana quant à moi nalingi yango te yo ozwa militaire otia na kati ya bato po ba réglementer nzela or que PCR azana siko nani na interpeller nde bakonzi nini ezangaki pena po bango basala effort na ba PCR ya biso ya ba policier bato baza formé po na ko vivre na bato basala effort po ba réglementer nzela bazwa ba militaire batia bango na nzela nde babomeli biso ndeko na biso muto moto na de bonhomme. Nanga Joli Daniel Kulita. Ala bula ka banzela nyonso vraiment. Ah,
Ah, et ça déjà depuis 2022. Bon, avantage ezali ebele pe ba inconvénient pe eza ebele. Mikolo banzela eza mabe makasi vraiment. Banzela eza mabe tala ba kuluna pe baza ebele ba criminel baza ebele nde ba difficulté otozo rencontrer na nzela. Surtout nzela. Gouvernement congolais sunga biso ka po ebongisa banzela eza mabe makasi. Ba mai vraiment donc banzela bukani vraiment nde tozo senga gouvernement esunga biso esala biso banzela ekozala moi bien. Te bazaka na patience, baza pe na patience vie était anzela ndezo sala bongo. Bon, ba client ba pouvoir biso kaka, bazo enlever biso kaka. Bon, to senga na gouvernement et ça la bon et multiplier ba sécurité. Comme nga Vincent Lusanga na bula nga partout sauf rond-point Ngaba na Gombende na kendate. Difficulté liboso na kutana na ngone tinga ezaka tracasserie ya ba policier elekana makasi. Otelema bien te bakangaka. Ozana permis te bakangaka. Bango ezaka so bakutio na re. Atozana nyonso il faut ka bakanga yo. Donc difficulté makasi on a kutana na ngonga eza ngwana tracasserie ba policier elekana makasi. Nini okosenga na ba client o memaka pe na gouvernement congolais. Bon na gouvernement na senga eloko te po batu to senga bazwa solution te. O ba moni ba sala ba tane ti place au Victoire Maeza et à place mnene na centre ville place o goza maibo. Ba réalité o nyonso donc na senga na gouvernement loko te. O ba moni ba sala ba sali o ba sala te ba sala te. Donc nana choix te. Bon, liloba ngeza ke ba kondia mboka ba trouver solution concernant tracasserie. So moni des fois ba embouteillage eza ba créer ngo eza ba policier. Ba policier ka ba créer ngo disons la majorité place ba embouteillage eza la. Eza place o ba kanga makasi. So OK exemple tolo ba net na Sanef. Place ba tracasserie eza roye Victoire. Place nyonso ba policier bazaka ye embouteillage ezanga te po ba sala tracasserie. L'état luka solution à améliorer, ba instruire ba PCR soit ba longa ba PCR ba tata o ba message déjà esprit tracasserie na mutu. Ba tinda ta ba o ya sika ba meka ko changer makamu na nzela. Mote monsieur journaliste. Tena za sengote. Po totangi ba classe misale ezate. Na ozane secondaire nazo sala ngopona mosale ezate taye naza para naza responsable naza na mwasi na bana na futaka ndaku mosale ezate to sanga pona kosunga po soki na salite muta osunga azate ifo nga moko na potana na mamuke o na ozwa ya onde esunga libota nanga. Bon, ba déception zara été nande été au senti été mutatangi mais musala ezate. Yango na musala oyo yango nde ekoma osunga biso. Mais elo to senga na ba konzi ba kipe biso. Toza ba responsable. Moi ba teta biso ndie ba voyou, on die ba basanga tina. On die ba tout moboé. Mais toza ba responsable, toza ba oyo ba va na ba de l'école. Ba oyo ba raisonner toza ba famille, toza ba leki. Batika o traiter biso façon o ba teta biso toza batu. O tozo sala o eza pona esunga biso, esunga pera biso mo te sunga na ba para. Mutu musomo na bo asala musalo me. Abo kona libota na famille munene o eza na sima balandaka e. Abo kwa baleki atangisa baleki ye moko mwasi bana ndako bato afutela do to senga ba konzi batia biso kimia na musala o to sala lokana ba misala ya malonga ezate batika biso to travailler et ça biso kitoko makasi. Bon
bon kosepela kozala fier na musala parce que eza vraiment musala te eza copie na salaka. Voilà la raison pour laquelle naza un peu fier na yango. Mais eza pena musala te ezo suffire na ba besoin o na ba problème on naza na yango. Mais tellement que eza copie on nazo sala naza fier na yango. Bon, la difficulté otokutana nango ndeko eza ke premièrement tracasserie za na musala na copie tozo sala. Donc tozo comprendre te mutu nyonso atie misu na ngambo ya transport do tozo kokate. Ba uto lobela makambo ya permis awa bakangana ba monto te bakangana ka mituka ba contrôler mituka contrôle technique. Mais na ba commune mususu na ba moto bazo kanga. Tozo comprendre te tozo vivre na désordre moko absolu. Disusu difficulté musu eza na nzela. Banzela ezate. Même ici essence ba kitisi yango 1000 fois 1 litre. Mais ce qui nzela ezate. To côté transport à cher. Yo zo penser que na rolongo na mutu peut-être nga mutu na bula kalia bumbu. Na longo na mutu ipen. Na 12h na komi na ye awa na victoire na 16h. Yo bule na kosenga 3000. To na kosenga 10000 15000. Na kosenga cher parce que difficulté za na nzela. Na place ke ba bongisela biso banjelo za ki liboso bazo tonga oyo ya kala oyo na nte basisi ya liboso banjelo za na ya kokufa bozo construire banjela mususu ya sika aussi longtemps que nzelo il fallait ba bongisa tala victoire nzelo za te pour katisa mutu a ezo senga mbongo ata ba kite essence et simbaka te parce que nzelo za bien te ba bambela biso banjelo za ya kotoboka ba bongisela biso yango. Et puis tracasser autres comprendre autorisation de transport 12e mois de décembre bozo kanga batu papa ata na totoro ba pété ata kotokolo baté ba considérer biso lokoya ba imboka te mais toza ba imboka contrôle a permis et ça pour na ba monter na nte ba monter ba lobaki 2026 donc on s'est retrouvé dans la commune sous barrage moteur de katé bakanyi. So lobi oloba pete po mutu asimi minduki motu na ye age na ye ezate bali ombong okoloba ni mais ezana no permis te ke ba contrôler biso ba monter permis banzela ezate voilà ba difficulté tozo kutana na ona nzela. Bon ba fantage toza kanango ba fantage ezana bandenge belé ndeng moto eza ya mutu eza moto na ngate eza moto ya mutu. Voilà avantage yangwana des fois mutu wana lingaka te nalala na eloko na ye ife eloko na ye ekota na ta eloko na ye ekota na ta na kobula na mwa ngongo ekopesa melanga mwa muke na kozwa na verse na suipe oyanga ndambo mwa oyanga mwa mbwengi to madesu ya bana we kotikala toseni to lelo bi na tongo kaka bongo okobima be na tongo boye bakangyo 40 000 50 000 mutu autorisation akangyo roulage akangyo mutu a permis akangyo donc roulage rôle na ye mutu autorisation rôle na ye mutu a permis mutu mususu donc ça bakangyo na ba contrôler na bato a permis ba contrôler na bato autorisation ba contrôler na roulage azo kanga azo senga document complet mutu a permis azo senga document complet mutu autorisation de transport azo senga document jusqu'à nani yango azo contrôler ba document batiela biso mutu moko azo contrôler et permis et document et autorisation de transport fini mais roulage ya ko kanga parce que ye azana ordre nzela ye nazo diriger nzela ça sinika ko kanga kabasele tokolo bela pété au moment on se retrouver na 22e mutu ke tambola te mais moto des autres tambola okuti monta azo démarrer moi libokango na ya li sarabana et ko démarrer na passe okangie au lieu 70 000 au lieu 60 000 ako vivre ndenge nini azonyinda kubana balali nzala so lobi ke mboko eza mabe abino bo amate bino ne bo amabe biso to amabe te po tango na 40 000 okanyinga bana ba vivre ndenge il faut na zonga ndako na kolia na bana ndenge nini voilà ba difi décembre yango me mbongo ezate tambola na ba para bazolela mbongo ezate na biso ba monta tozolela okobima depuis tongo ti 12h 13h oza na 20 000 30 000 yebisanga siko so komi 18 il faut faire mbongo abato 30 000 okotikala na combien. Voilà problème toza nango yango wana. Mbote mon frère kombo na ngai Mbambu Moïse. Otali mbula boni na musala oyo ya transport.
Bon, mosala oyo na koti banda Fati aza na pouvoir, akoti na pouvoir nga pe na koti na moto. Est-ce que oza na moto ya yo moko soki pena na mosala oyo? Oui, oui. Ah, moto na nga na travailler na moto, moto salenga makambo ebele. Donc oyo na koloba te. Nino boyebisa na ba collègue no ba motard. O baza Bon, na baninga oyo eloko oyo na constate na ville ya Kinshasa so okumba moto, biloko ezongisaka bana moto na nsima ezalaka mibale. Masanga na Kindumba. Mais soki makambo wana bana moto ba éviter yango. Donc basa makambo minene koleka na bato musu ba travailler na ministère. Na likambo ba difficulté oyo nga na koloba na bakonza mboka ezaka biloko moko swati mibale. Likambo liboso eza nini? Bakonzi bazozoa ba militaire oyo babundaka na zamba batie bango na kati ya bato po ba réglementer nzela. Eloko wana quant à moi, donc quant à moi na lingango te. Yo ozwa militaire otia na kati ya bato po ba réglementer nzela. Or que PC razana. Siko nani na interpeller nde bakonzi. Nini ezangaki pena po bango basala effort na ba pesero ya biso ya ba policier bato baza formé po na ko vivre na bato basala effort po ba réglementer nzela bazwa ba militaire batia bango na nzela nde babomeli biso ndeko na biso muto ya moto na de bonhomme. Bon ya monta nde to aboto ebana ba kombo te me bilongi to ebani babomi ndeko na biso moko na de bonhomme. Donc on a évité nini asalaki par rapport à infraction ya asalaki. Est-ce que ça raison ya koboma ye? La logique te. Donc bakonzi ebele bakendaka ba sens unique. Siko ye babomi yo po akendaki sens unique. Est-ce que bakonzi o balekaka sens unique babetaka bango masasi? Biso tolingi pena justice ezalaka équitable pena pona mutu nyonso. Oyo pona justice zaka pona bato mo banyoko maka. Wana biso to sepela nango te. Et puis eloko musu na koloba na bakonzi za nini? Komina kalamu bandanga na banda moto. Te eza na komina kalamu bato badirishaka yango. Banda décennie ba burgomestre na bango basala keloko te poani. Mais baliaka mbongo l'état bafutaka bango au nom de l'état mais basala keloko te la victoire ndenge ezali. Est-ce que biloko biso ba pauvre biso ba petit peuple to sepela na yango? Siko to zala biso nyonso ba ministre na mboko oyo bango ba travailler kaka bazwaka bambongo ebele bakendaka ba poto biso petit peuple to nyoko makaboye mais to futaka mpaka l'état moto ekotisaka 500 par jour. Siko yo compter ba moto nyonso ezaka na na ville ya Kinshasa bakosa combien? Siko pona ko bongisa nzela o soit ko sala ka niveau oyo eko coûter combien? Bon quant à moi na lingi pena biso to koma ba ministre te na préféré ba o bazawana basala pena pona peuple pona avantage ya population elo na nde na lina loba yango wana na éviter chose en question soko poser nga onga na bosani. Oui, quant à moi aussi, moi je suis très satisfait. Comment la ngile? Oh, copie de yango. Ah. Bana banyango. Ah. Na bandi moto pena bana 2016. Bana 2016 tisiko. Bon, na zaya na oyanga moko. Vu que na zaya mo ba mama boy na teka kango o sikoyo. Ese ya mutu me na sala ngo contrat e ke da na rosila. Soki esili ekomi ya yo moko. Ekomi yanga moko. Conseil nini na bandeko no ba motard mpona moko valoriser musala na bino? Mpona kovaloriser yango bazala kaka mwa honnête na musala oyo baosalaka bazwa yango musala. Bazwa yango mpena musala mpo eza cope bamisu baofutela yango bandako. Bamisu baofutela yango bana baklasse.
eza pena cop neti nga azwa yango cop mpona futela yango palais nana baleki nasovaka bango mpe kaka na cop oyo na mpe na mwasi na mwana esovaka nga pena po esalaka nga pena mwa babesoin na nga tout presque oyo naa nango pena besoin yango esatisfaka nga pena na babesoin na ngai makasi na cop oyo takasere eza makasi na cop oyo neti biso souvent tosukaka awa kuna tokomaka te na victoire kuna kotaka mpo tokomaka te mpo nini eza na baagent moko babimaka wana baza 3 kuna baza na bamotare na bango deya basalaka kuna yo soki kuna akangi yo sans infraction mwa pena yo kokangwa bamisusu atiki bango soki oye wana oloba loke awa ya place na yo te ofuta droit te me nga mpe na mwana mboka oma mpe akangi akende kasi place wana eza na victoire bakangaka biso eza na tipa babengaka AC baza na Johnny baza na Yannick 3 personnes wana na Chamala na Chamala 4 personnes wana so bazwa na victoire obika te wana bena 4 personnes wana orate te AC Yannick Johnny na Chamala soki kaka bayeli yo amandi na bango yaka 100 000 na biro te mpa na bango so opesi bango bando 100 000 olukeli bango 80 000 70 000 opesi 70 000 pesi 10 000 afuye esali kaka 80 000 nde moto ebimi soki oboyi basi na bango bakendaka nango na Jakarta so oleki kiese opusani bakendaka nango kuna basi na bango soki oke kuna bosoli bia te babwaki oponga bi batini moto ponga bi atalela biso na batipa wana mpona trakaseri mpena awa bango erataka te eza bango na bongolo erataka te taka bongolo tobenga yango monde ya part kuna eza faux monde kuna baleka yango dabi boye te oleka yango okuna pene eza faux monde baleka yango te so oleki yango oye victoire deuxième monde so okutela 4 bato wana na tangi obika te yango toloba bakonza mboka fo batelela biso no takasere eza makasi batelela biso mpe makambo ya permis balukela biso baplace ebele mpo batiela biso tokezwa permis yango omona bolobi permis bo tondimi siko tolinga tokesoma ome tokoma kuna boye puis oyo tooyoka yango te oyo mpe tokekuta eza ndenge mosusu batelela biso na kote wana balukela biso mpe bapoint de vente batiango mo ebele mpo na nini tosomba yango te prix fixe ezali mais siko totala mi tomataka montant ya mbongo mponi nzela eza te nzela moko oyo toya mobipe nzela ya pasite nzela omona bo oya victoire mais okotelango kati toyo okoma awa mais so nzela eza bien oyanoka mbala moko okomi mamo victoire mais ekomaka pasi ambuteyage obandi kokata ngo koti yango kati toko oyo okoma victoire omona transport ozonga normal correct ve bumba tela biso nanu banzela oyo bolobaka teke bata moto boye exagere na baprix me botala mpe nzela mpe eza mabeti banzela kati wana ebomaka biso bapinete bashambouye ozokufa me peuple atalaka bana moto bomaetelaka biso prix mpo nini bozotelela biso nzela toya victoire me oyango na nzela moko te oyango na banzela ya kokota kotango toyo okoma victoire wana boomona yango te ta bumbu landu naolonga banda landu ti victoire toya yango na 2500
Mais ce qu'on a 2500 euros. Et variation de bail, ça va à 5,3 francs. Mais si on dit là, côté de Bisso en année. Pour ça, il y a un bimango, voire même 10 saillons, on a pote au bout de la bongo. Bon, il y a un souka, il y a un biso rara, il y a un biso pena, banzela, na tracasserie, côté à PC, na batu ya transport. Na bata transport, peut battre à la tracasserie. Pour voir même bata transport, bato kanga batu na nenga moya mabe, bato kanga batu. Ozala batu na 4x4 nzela ba yo ko iso na batu. Batala na batu na banga transport, batala be PC. Tracasserie victoire na bongolo. Tracasserie victoire na bongolo. Hein? Tracasserie victoire na bongolo. 4 personnes à Tangi. Assez Johnny, Yannick, Bango, c'est Bazuyo. La victoire aura été. Mbote Mopanzi Sango. Comme on a dit merci. Très bien, dans les 500 Moussala parce que ça cop, tant que les jeunes et là on les athées, de tout bunda bunda. C'est un métier te Mokonde Mopanzi Sango. Et là justement cop et Sungabiso. Pour investir dans ma activité pourvu que le gouvernement puisse s'habiller sur les jeunes misalate nous sommes intéressés par la moto mais normalement ce qui gouvernement biso tout ça va classe sur ce qui va concours et le gouvernement engagé par concours pour que ça va concours pour que ça misala to kotika la biso moto voilà la vérité bon nga so que ça concours na ça la gestion informatique na université na la gestion informatique vraiment on a un bon informaticien et là ma domaine nga on est côté niveau là on va vraiment ça là mais les lots se retrouver dans monde oui na se retrouver la moto pour vu que na auto statique musa les athées si on va na côté na croiser maboko na ça kana makambo on attend pas vision na zanango pour que na koka vraiment avantage de nous on a pas difficulté bon beaucoup plus de difficultés c'est juste pour ma tracasserie tu es bien que ma tracasserie ma tracasserie tout court et ça makamba impôt na ba pays où ils développé ba impôt et pesa maka mais moment que l'état a cause d'exiger impôt mbongo wana ke namba moko na trésor public et pourtant trésor public a zo mbongo pour foot ba fonctionnaire mais pas na bis na RDC les ala bongo te mo pensa ngo imaginer que lelo EPC akangi moto moma kangi moto akei asengi mbongo pourtant mbongo wana bazoka bolango na miso na yo moko zo mona yango eloko pesa biso makanda yango wana na pesa développer za kaso bakangi moto osala infraction mbongo na ke futa makana trésor public de même mbongo na futa kaso ba fonctionnaire et futa ka pa bato ba travailler pour la mboka mais comment est-ce que pesa okanga yo ba okabola mbongo na yo na présence na yo moko zo mona boy yango pesa ka biso kana ke makambo wana tozo dimetre yango te tozo kota na 2026 bon bon, dans le domaine du transport, je pense que Makamwa bien, mais bien bien. Mais là, on a aussi un attentat Mokonziamboka numéro 1, il y a la ville capitale de Kinshasa, son excellence c'est Daniel Bumba. Et ça d'abord, pour Makamwa Banzela, il faut que la biso Banzela vraiment l'endinga bien. Ce qui va bon ici Banzela l'endinga bien, oui, transport et cause la réduit. Ce qui va bon ici Banzela Makamwa bien, oh permis de conduire. Biso to kosoma ba de conduire permis de conduire et là comme bête biso ba moto to ko boya kosomba yango il faut to somba yango mais la condition que il faut bon sanzela na ndenge bien il faut ba pesa ba bon sa kosa musana na bango moto faza na place na ndenge ko koki pote mboka na biso et que liboso comme tout autre pays ndenge que liboso bon le balanga suka merci na mokolo mboka son excellence Fatih Berton na ba activité ça ko sala ba effort ça ko sala mato mona qui avec ba effort ya Fatih Berton vraiment mboka na biso ko tambola ba pesa biso ba jeune ba opportunité parce que mboka eza ya biso ba jeune mboka eza ya biso ba jeune lobby za pa na biso ba jeune ba pesa ba jeune ba opportunité pour te bike lobby bango ba ko zala te lobby mboka ko zala na biso mais moment que ba pesa biso ba jeune ba opportunité te ko travailler ba gouvernement te ya ko ba jeune politique te ndé mboka na biso e ko zala bien lobby il faut pesa biso ba jeune opportunité pour que te lobby mboka ke bien merci à son excellence Fatih Berton moi ni lo papa bande kono ba monter
bon le babandeko mpona biso bamota ezaka bandeko bamota bobongisa comportement bozala courtois na nzela il faut que bakorespecte mutu na mutu faut que surtout baclient donc bamota moi donné nga mpe na mota mais bamota faut babongisa mwa comportement mpe mwa comportement ezaka très bizarre surtout kofinga na nzela koloba maloba bêtise na nzela ezaka tellement bien te il faut comportement na biso bamota ezala bien ça fait aussi le développement ya mboka moment que comportement mpe ezalaka bien mpo na biso bamota vraiment. Mote papa. Kombo na ona. Kombo na ngana benga na kombo ya papa Billy. Papa Billy. Lelo tolo moto. En tout cas na sepela comment transport moto parce que facilite biso na ba aucune course moboye et puis tellement que mboka na biso na comment embouteillage. Tu préfères moto parce que moto et na moi vite fait mon avantage ya ko précipiter pour na ko koma surtout ya embouteillage mboka na biso ndenge eleki. Tu préfères moto parce que moto da na moi vite fait mon ça la biso bien. Comprendre ndémuntu sepela na moto. Et puis après moi passage moko boye pe que non ba te pe ba misala na moto. Et puis moi avantage comme ça ba na musala te mais moto pe ba ngo misala ba comme lelo ko bunda koyo ko bunda pour que non va faire vivre ba boko la mabote na bango na sima moto. En tout cas moto a un avantage, et là ko pe avantage e bele mais ba ye kaka ba kuma moto nde ba milengela na kotosa ozali mibeko ya l'état. Oh l'état do senga na balabala pona na tina ya moto. To sepelaka nango e faciliter biso na ba déplacement na biso pe na ba vite fait suite ya embouteillage. Voilà la raison ya kolinga na biso moto na Congo na biso. Wana to lobeli avantage. Non, difficulté na transport moto en tout cas moto eza tellement ébélé pe eza eloko moko dépine eza donc na ba moyen ya ko dusola ko kende na ba difficulté comme tel ya na ko pesa des avantages ya moto na zo mona te. Moto toujours na conseil pas ba montard. En tout cas conseil na opesa pas montard nga moko na nazali mosali ya l'état contrôleur na contrôler ba moto na mituka. Na conseil ezali que non en tout cas moto eza bien et facilita et pesa bato misusu mwa misala lelo moto akomoza kwanga nsima ya moto toli tokopesa eza na sens que non baye oyo bakumbi ya moto bazala na botosi ya kotosa leta epe barespecte oyo ezali mibeko ya leta na nzela ntango basengi ke non ozala na mokanda ya leta na nzela tosa yango ntango basengi no ozala na casque elata casque na parce que casque biloko nyonso wana ezali mpona protéger yo na nzela leta ozali kosala tokosala mosala sans l'état te l'état ezali likolo nzambe mpe na se yango nde tokopesa avantage wana. En tout cas merci beaucoup pour la question oyo olobi ya posture bacriminele crime ezosala mingi na moto baye oyo toza komona na nzela ntango mosusu bazali na moto azali na opération na ye azosala yo ozokanzaka no azosala mosala ya moto ya transport or ke aza na mission na ye mosusu alors eza na bayike oyo bayaka kosala biloko wana na kombo ya nsima ya bato ya moto mais ndenge tozali awa ndenge bazali awa natikali komona criminel te tokaka oyo basalaki crime place boy mais oyo biso moto vivre boy en tout cas au plus jamais totikali komona yango te mais nsima ya moto crime esalamaka ebele oyo biso moto tozoyoka mais totikali kovivre yango te mais toyokaka neti ngai nazali awa na victoire nde tozali awa natikali komona keno na parking oyo bakangaki criminel ya moto asalaki crime natikali komona yango te voilà avantage na biso ndenge tu tozali awa eyokani